Nakata Brazzaville, Ngama Nakata Brazzaville, Gamba oye, oye, Gamba oye, oye, Gamba oye, 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 Yerusalem, Boto komine sika likambeza ko butanzete,
oyo moto epeli na Yerusalemi esili koningisa mokili mobimba. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Wana force teta molimo santu ndenga za koningisa mokili na ye aningisi kaka mokili te likolo place likoningisa ngo esika nyonso moto eza kopela baza koluka nzambe azali wapi nzoka nzambe afandi ne na nkamba lelo aza na kati ya Brazzaville eza boye te. Troisième, Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani mwana veya wazola walemizola Yani kaka nalingi yo Kimbangu odimaki konyokoma mpona ngai moyindo nalabikai nalanda yo solo namoni ete nzela na yo bomoi mpona nga. Pour papa Sijwe oye! Sijwe na kati ya Brazzaville oye! Sijwe sika nyonso oye! Sijwe na kati ya Nkamba oye! Naonda Faki oye! Faki Limonda! Zambi votele! Vosinini! Votumini! Volombele! Ale toke biso nyonso! Kakili nimeka omunja ya mbimba! Kali! Toke lisusu! Kakili nimeka omunja ya mbimba! Kali! Toke lisusu, troisième. Allez, ban genou. Kakile nimeka omunja ya mbimba! Kali! Si on est français, il faut écouter. Le Saint-Esprit est ici à Brazzaville. Écoutez. Le Saint-Esprit est ici à Brazzaville. Donc, ok. Net, vivant, qui peut parler devant Dieu. Tokanga, Nkamba Yoka. Ok. Net, vivant, qui peut parler devant Dieu. Allez, Bendangu Moulaï. Ok. ezalaki mukolo ya pasi ya mawa mais sikoyo ekomi ese esengo nkembo mu Yerusalemi. Le 6 juin oye! Le 6 juin oye! Le 6 juin oye! Nkembo mu Yerusalemi. Tokoyemba nzembo moko yesengo tutonda nzambi santonda nzamba aleluya atinda biso atinda mokikisi ose tala esengoyo alaka yango utakala eyambongisaka elingi komonana. Papa tali biso, amoni biso, naba pasi na biso, naba maladi na biso, naba kozanga na biso. Bo juye zala, nzoto na biso komina. Patine zani ni? Échanger. Est-ce que ndoki amona biso?
na kombo ya tata mwana mpe molimo santu papa Simoki Mbangu, papa Simoki Mbangu, papa Simoki Mbangu, papa Mfumalongo, papa Mfumalongo, papa Mfumalongo, papa Simoki Mbangu Kiangani, papa Simoki Mbangu Kiangani, papa Simoki Mbangu Kiangani, papa ezali solo yo Nzambe molimo santu. Obanaki depuis maman Kimpavite. Yo le bibiso ango mokolo yakaki dimanche liboso. Ndeko ya bimaka akenaki te na ngome kintsuna. Papa, biso bana na yo to yebi yo. Yo zali Nzambe molimo santu. Ozali koko na biso. Ozali tata na biso. Elelo se tozali na yo. Papa, papa, papa. Oyo to bimiso lelo ezo wuta na sa motema na biso. To komi likamata moko te mendenge toza ko bimisango. Papa, tala bana na yo. Papa to fukameli devant yo Nzambe na biso. Na Somme 51 tango David akenaki osala mabe, alelaki epai na yo. Asengaki na yo olimisa ye. Ojongisa ye pembe na miso na yo. Akomekola la neige. Na buke santu yo lobi lisumu motasalaka contre molimo santu elimisa makate. Mais papa biso dozali na yo. Esengo na biso yo lobi nkole yezu lobaki yo koyaka. Mais bato bakoyeba yo te. Mais biso tokoyeba yo. Mais biso solo ceinture na yo to yebi yo. Mais papa to tondi na mbindo. Yango wana papa na mokola 6 juin 2022. Son 1e anniversaire o ya fête yo e banaki likamba pasi le 6 juin 1921. Papa na mokolo wana yo laksaki bokasi na yo. Solo ezalaki nkole yezu mnatindekaki yo. Mokasi ya tata Nzambe monana ki mokolo wana. Mais papa lelo 6 juin 2022. Toleli. Toleli papa. Oli misabiso. Limisabiso mokolo lelo papa ponte Faki RC. Faki Angola. Faki Kinshasa et Faki mokili mobimba. Tokene liboso bana lelo. Papa to joaki fonfare na yo. To komisi ango orchestre pona ba intérêt na biso. Papa to komako sala ba recrutement pona ko jambongo. Boyo bazo yaka ba makabiso mbongo. Papa to ko beta to kena ba malabo. To kena epai ni pai mbongo ba ko pesa to jango ya biso moko. To ko sabana na yo ke mbongo to zo memango pa papa Simoki Mbangu Kiangani, na nzela to partager to dui. Parfois to remema yote, mais parfois to mema mukie. Mais awa to kosi. Papa to dui ba instrument na yo, to teki, to dui ba mbongo to tina poche. To koteka ngona batu musu ya balabala, to koteka ngona ba église mususu. Papa to dui ba instrument na yo, o ya yo Nzambe, to za ko beta ngoba musique ya mokili. Pona kujomwa mbongo. Papa biso nyoso to teyi bana que musicien azali côté moko mopakanu côté mo mondimi to bi que papa mfumalo motalobaki likambango. Donc biso ba musicien to zali côté mo mondimi côté mo mopakanu. To teyi bana que les collègues zali dia polele pona biso. To di audio moko yo okoloba que ces musiciens papa mfumalo alobaki si musicien à côté du coloté, to di audio to transformer, to lobi que papa lobaki musicien li collé zali polele pona ye. A continuer ko sala masumu li kamata moko zali te. Wana mate yo biso to pesa kana bana. To lobi na bana que papa lobaki musicien azali li kola pasteur. Azali mokonzi. A koto sa pasteur te, a koto sa mbuta te. Wana mate pe to pesi na bana. Papa to lobi na bana lisusu
que biso masumu na biso etanga makate tokoko sala ekobo tokoko sala nyonso mabe masumu wana nzambe amona kango te puisque musique na biso tozali déjà bo tozali na likolo papa nyonso elekani lingomba oyebi ke wuti na biso ba musicien papa tozwi ba mama na kati ya fanfare tokumisi bango basi na biso mama moko 3-4 musiciens bakotambola na ye tozotambola biso mona biso mibali na mibali tolobi ke ezali malamu po te tozali ceinture ya papa masumu etangamelaka biso te papa toyokaka matei mikolo eyenga te biso so tobeti musique tobimi tokosala potopoto tokojonga kaka mpona kobeta na ntinzani papa nde wana tobebisi toloba nini papa biso ne moto tozwaki enregistrement ya bambuta tozwi toti après toti na internet na bareseau sociaux baenregistrement wana tofingi tolobi ke na nkamba bokonzi nyonso epesamaka na mbongo banomination nyonso esalamaka na mbongo tolobi ke désordre ezali na nkamba tofingi conseiller direct papa totoli yo tolobi ke tokuba corrompre yo na mbongo papa tomenase bambuta awa tolobaki na bango totini bana bakoki kocontourne bureau ya papa président collège komikande outi nango ya nkamba ya lokuta il faut tanga yango biso tomona e eloko moko ekotangama na nsima na biso te e totini bana mpona kosala désordre mobulu papa biso ne moto tobandi koorganize baaudio na internet tobandi kotambwisa makambo ya mabe tolobi ke biso tozali en contact na papa biso toyebi oyo papa alingi e tosali ke tocrie awa désordre papa tosali o pression mingi po te bano bavango bima babima tosi o pression papa toye epai na yo toforce basignature mpo na onome bato papa tojongi awa tolobi te papa bauti ocorrompre ye na bato bapesi ye mbongo mpo na nome lisusu bato mosusu papa toyemi banzembo ya ba oyo toyembaka ntango tokende okunda ya bibembe na bambuta toyembi bango nzembo ya ndoki zoba tolobi ke bambuta bazali bazoba bato oyo tinekaki biso papa premier suppliant chargé de l'évangélisation et des missions de l'église à travers le monde papa conseiller principal en charge des questions juridiques tolobi bozali zoba bambuta papa moto atini bino te boyi bakorompe bino na mbongo boyi kotanga mikanda lokuta na kuma papa tokopesa bino nzela te papa tobloke magasin ya fanfare tokangi yango musique ebetama lelo te tobi tokotala ntango bazali toloba bibi boza bazoba na miso ya autorité ya l'état oyo bayakaki na culte mpona kozwa acte na badécision ekuta epai na yo tofingi bango totoli bango bokasi na bango yolataki bango bakontinue koloba me tokontinue kofinga bango tolobi na bango bozali bato pamba tolandi bango misusu awa na mabanga mpo na tozosala bango mabe tokei na bureau ya collège tobeti makasi tolobi bozali bazobazoba tolobi totie na internet papa conseiller direct azali moto ya pamba azali corrompu e papa biso ne bato toti désordre na lingomba ndenge ozomona lingomba na oyo ya Brazzaville yali biso bamusicien moko te mibale te yali likambo ya musicien moko te me biso nyonso tokumaki awa se ya nzete oyo ekumaki bareunion na biso e bareunion wana tolobaki tokoyoka moto ata moko te biso kaka papa Simon soki alobi mais entre to mpe tolobi tomoni ke yo okumaki corrompu na mbongo tolobi yango papa tolandi baninga awa na se ya nzete etumba
awa ekomaki stade ya bitumba mikolo nyonso bapolisier fo bayakaka bakɔtaka mikolo nyonso tomemi makambo na yo na leta kofunda baninga kuna tokoki kofunda baninga na badirection ya sécurité tokoki kofunda baninga na bapespe na bakomissaria tomenase papa todwi mbongo oyo tobongisaki mpona le 6 juin oyo tokangisaka na ba $10 na ba mwa ntintani tosalaka todwi bambongo wana tu papa tolie tojongi vide compte ezali na mwa bongo tofungamaki ezali négatif mbongo tu toli papa ezali solo biso ba musicien toyi na lingomba na yo tokoti tolobi tosala sokoto e tozali kobebisa mikolo nyonso bensurumo na yo ndenge tosuli olobi papa toloba nini tozali bana potopoto papa bongisa biso limisa biso papa po te nyonso ozomona lingomba ezala na badolizi ezala na Pointe Noire na badepartement nyonso biso wande na Brazzaville tonome bato partout et toti bato bazali ya biso mpona kosangisaka toujours mbongo toti désordre na nkamba Yerusalemi tozotia barapport ya mabe tokobenga bakonzi ya kuna tolobi intel asali mabe me tokosi e désordre na biso wana eki mpona ke kolongola boyo oyo biso tolingi te mpo totia boyo ya biso donc papa yango wana papa toye epai na yo lelo 6 juin mabe wana toujours ezali na kati na biso te lelo ezali mabe te oyo tosi tolongoli mais papa ezali te lelo tozali kokontinue koyiba tozali kokontinue kosala ekobo mingi tozali kobeta tona basi na ndako tonsente me tolobi makambo ya lingomba etali biso te yango wana papa toyi kolela epai na yo nzambe na biso papa yokela biso mawuwa papa limisa biso mokolo lelo 6 juin tosengi na yo yo oyo nzambe molimo santu papa limisa biso papa limisa biso tozali kobeta musique me totoni na putulu oyo kutu bangulu basokola ata potopoto ezali moke ya biso ezali ya mingi bamama ndenge tozali na bango wana tozali misato mine na mama moko misusu tozali biso mibali na mibali yango wana papa yokela biso mawuwa na bainstrument na yo na mbongo na yo oyo todwi na kofinga oyo tozali kokontinue kofinga jusqu'à lelo bodio tozali komona tozali kokontinue kofinga ya même pas 3 ou 1 semaine mbongo epesami mpo na nkamba tolobi tolia ngo na nko papa koloba biso eloko te mbongo yango toli na nko e tofingi mbuta oyo ya musicien tolobi na ye miso na ye ekola ibu ozali zoba mbongo tokopesa te wana maloba na biso papa yango wana papa na nyonso wana na oyo tolobi te papa oyo ozomona mabe na biso limisa biso papa limisa biso yango wana papa toye tomemi bapigeon misato oyo papa na fleur na botosi oyo toyi nango eloko eza na nsima mpo na papa tolela na miso na yo tolali mpenza papa na mabele papa limisa biso papa limisa biso papa totondi na putulu papa yokela biso mawuwa papa yokela biso mawuwa tosengi bona kuma tata mwana mpe molimo santu amen. Papa tosilisi na koma tata mwana mpe molimo santu tosengi maloba epai no papa na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu ntango oyo tozali ezali ntango ya bolimbisi kuna na bawei bolimbisi ezalaka te kuna mpe bolingo mibeko mpe misala ezalaka te
tosalelaka yango na ntango tozali bomoi. C'est vrai. Oyo ayebi ke asali mabe asengaka bolimisi. Ntango osengi bolimisi kuna pe awa na se balimbisi bino, kuna likolo pe balimbisi bino. Sentire ya papa na lutendele nga kutu nazalaka na ngate. Papa mfuma longo alobaki ke papa ronda aza wana ye atayebaka makambo mingi, bamizisien mpe mingi bazali wana. Soki amoni mizisien ke na lifelo alobaki nini? Akosepela te. Soki amoni musicien ke na lifelo akosepela te. Na komba tata mwana Molimo Santu olobaki na biso boye papa, soki ba musicien baza muke akosepela te. Ya okosepela mingi ba musicien bazali ebele wana nde ya koyoka esengo. Mais soki amoni ka musicien moko mibale misatu akozala na esengo te mpo ya asali mosala pamba. Yango na biso ba musicien toza na naloba ngo na français te. Toza na papa lobaki yango na français. Mais toza na privilège ya kokota likolo. Donc toza na yango. Soki musicien okoti likolo te eza busoba na yo. Et puis aye koloba parmi vous mes musiciens sont là. Ndenge tovani wana ebele papa lobi parmi vous mes musiciens sont là. Et bon ba mususu ya Satan. Donc yango na papa oyebisaki biso okena nyongo na biso tata soka ye akobongisela bino makambo nyonso pa ya tata. Ya solo papa olobaka yango elakisi ke biso bamusicien papa balingaki biso mingi, yango balingi mbeba ezala te, mabe ezala te. Totangaka na mokanda wa Nzambe nganga monene na kati na Bible. Ntango asali mbeba Nzambe alongoli ba ane na ye moso akitisi yango. Esengeli akufa. Papa Mududu, nayebi te bino bato boteyaka biso ba pasteur. Bokomi na esika wana. Nga nalobi boye, nganga monene aza na Bible. Nganga wana asalaki mbeba. Nzambe adimine. Eloba na biso toyebi yango te pasteur. Tellement que mabe malekaki mingi, alors Nzambe asepelaki na misala na yete. Ateyemaki, mais lokola asalelaki volonté ya Nzambe te, Nzambe akitiaki mibu na ye. Bolandi bolandi te. Eza la Bible. To mona ngoma bete, po nini na lobi bongo? Danger zali. Nzambe aza kotala. Tosali mbeba mingi. Toza na ba malade. Malade mosusu eza ya masumu. Malade mosusu ezali ye moko Nzambe soki ntango wana ekoki obeli okei po umela te. Tata moko Papa Simon Kimbangu apesi ye misala. Aza kosala na ye malamu. Tango ye moko Papa Kimbangu alobi nazobakisa le mosala mosusu. Ye alobi papa na kokoka te. A insisté. Ye alobi na kokoka te. A insisté. Ye alobi na kokoka te. Lokola kokoka te, malamu okufa. Oyo sali deja pozo a perte te. Bolandi ngai? Poso natali oyo sali eza malamu. Soki oboyo nazo sala okende place ya mabe.
malamu akufa pour récupérer oyo osalaki ya malamu nde akufaki. Likambo yango ezalaki na 1955 yango tolobaka ke omipesi na Nzambe omipesa libela. Biso nyonso tokomela malade totali ke esi eza ya kopanzana na te na masumu oyo tozosala epanzani. Alors totali lisusu ba oyo moto nyonso ozali mondimi topesaka kado ya biloko oyo ozalaka nango opesi kado. Mais soki bachange au place bi balongoli bi osali gafe oboyi te biloko yango napesaki mpe nazwi yango nake nango. Lisumu bie lisumu te. Sur biloko opesi orécupère yango mpo na kanda ekomi lisumu. Nga ntango nayaki nalobi naye kosambisa bato te, toye koteya mokili. Oyo kosambisa mokili nani? Nkolo Yesu. Nga batindi nga te naya kosambisa mpo nayebi ke Nkolo Yesu azali wana. Bongo soki nasali mosala wana ntango ye Nkolo Yesu akosala akoya akosala su mosala nini? Biso nde toloba ke bolimbisi eza nécessaire. Ntango osengi bolimbisi kozongela lisusu te. Biloko ya lingomba oteki yango omemi lisumu. Biloko ya lingomba ozwi yango oke nango ekomi ya yo eza lisumu. Yango yo matei ebongine yango wana po toumela na 57 papa alobi bo tata alingi azonga. Papa Kiadi non papa Twani Masala papa Kiadi Makiadi nde basalaki programme fanfare ezala miziki ezala na 59 nde bayaki na nkambo. Na 60 nde bazwi kore papa Simon Kimbangu na bamusicien mpe bazalaki kozwa nzembo. Kinshasa Matari Mayo skar mosusu ezalaki awa na Kisantu. Lupango oyo bazalaki ezalaki ya moto. Moto wana ntango akufaki bana basali programme batiki lupango wana. Oyo asomaki yango lokola balelaka papaki kuleka ya papa Kimbangu azalaki na lupango wana. Moto asombaki yango mikolo nyonso miziki na miziki. Nga sabelaka na Kimbangisi te makambo euti wapi? Ye mpe ateki yango. Oyo aye kozwa ngo lisusu ndenge moko. Esiko ti lelo ekoma ndenge nini toyebi te. Tozomona makambo mingi. Ezala koko, ezala tata, ezala mama. Apesi paroisse, apesi place na ye na kamba tata Nzambe. Batango ozokobota matango yo koteka na koteka. Ezala paroisse bateki, ezala mabele bateki. Me oyo eloko pese na Nzambe etikile ya Nzambe. So bando koteka ngo ekomi ba problème. Bongo bie bongo te. Alors makambo lobi eza mabete. Bolingi tokendeka na lifelo? Lifelo ezali mabe. Po likambo eza koya monene. Kaka na oyo totanga na mokanda Nzambe. Ngai na koloba te, meba pasteur. Bitumba ekweyaki na mokili. Tango bitumba ekwei, jeune moko pe akufi. Jeune wana balukile pasi ake no bakunda ye. Ake kokutana na mikuwa ya mwana moko mosali ya tata Nzambe. Jeune wana kesi tango ekutani na mikuwa na ye alamuki. Ezali bongo bie bongo te ta pasteur.
nga nalobi ndambo bino bolobi nini? Papa ezali bongo na kombo ya tata mwata musante eza na mokanda ya nzambe nde tozalaki na biso tozalaki na biso mikuwa na mikuwa ndenge olobi ete jeune wana ntango akufaki ntango bakundi ye juste akekutana na mikuwa ya nganga nzambe munene. Alors ntango akutani nango nde azongiso na bomoi, ntango azongi na bomoi nde bato nyonso tozwaki valeur ya yo mutu pamba te tozalaki mikuwa na mikuwa me na esika wana nde nzambe atombolaki biso pamba tozalaki na biso bato te me nde apartir wana valeur ya mutu mwindu mpe emonanaki papa. Voilà. Dege tata passer alobi. Kamususu toko négligé. Mais tozana bomoi okufi nanu te tala nanu banda bomwana titango osali nini yo moko kanisa yango balobaka tango tozalaki mwana bana tosalaki ya bomwana moke awa tokoli tobongana to changer tosala ya kimokolo tozonga so na mbeba te moke nazalaki nango yango wana kolakisa ke toyambi bolimsi bambangi ase ya likolo bayamba na kombo tata mwana pe tata molimo santo tokola tosali bambeba mingi bambangi ase ya likolo bayamba bolimsi na biso na kombo misato na kombo tata mwana tata molimo santo. Merci. Totonda maloba papa na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo na kombo ya tata ya mwana ya molimo santo. Papa tosengi libondeli. Tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Bobatelaki biso na butu, bobatela pe biso mokolo ya lelo. Ezali mokolo monene mpona biso oyo ezalaki ya pasi kuna na nkamba envahissement kokangama balingaki bakanga tata Simon Kimbangu le 6 juin pe mboka mobimba banda ntango wana epanzanaka bamosuku bakendango mikitsuka na lukengo nzinga ya bamboka nyonso wana babima na nkamba bakovana na bamboka. Esalaki 40 ans lokola papa Kimbangu pe nzambe apesaki misala famille balobi yo bima na nkamba biso totikana na nkamba. Ezaki mama moko alobi te ye atikala na nkamba biso tobima ye asala mosala ya nzambe. Bala tango wana ezaki ba problème makasi tango pe bakangi papa Kimbangu ye akendaki na mbanza sana bato mboka pe batikaki kozonga lisusu te kino le 12 septembre papa Kimbangu aye kokanga makei mbanza ngungu yango tolobi te 40 ans mundele nde avandelaki na nkamba ye abatelaki mboka wana tina 60 papa Kimbangu azongi kamba nde ezongaki na maboko na ye kino lelo oyo yango tosengaka ntango nyonso ete botika biso te banda 60 sentira papa asalaki misala mingi ti lelo oyo soki papa alobaki yango ye te bamusicien baza kotonga lingomba bamusicien bazosala misala ntango nyonso fanfare soki ezali tina mpe ezali oyo babimisaka na nkamba bazonga mipepe mabe elongwa kati na biso bango soki babeti eyokani na mokili mboka oyo bango bazali bato bakoya kotala avant papa Kimbangu bamama mikala bazalaki bamonaki fanfare oyo ebetama na likolo ekobetama na biso wana se yango mosala tosalelaka kembo na likolo kimia wana se
lata bango nyonso mipepe mabe elongwa makanisi mabe elongwa tosalela yo nzambe na biso kozwa lifuti na oyo tolobi te boyebi baposa na biso kimia ne yalibeka tozokosenga kuna na nkamba mpe baninga bazali bazokumisa yo tata nzambe biso mpe tozali kokumisa bino boza na biso elongo ebandeli ti suka na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bon mpo na bongo tosesi toyokani ale bobeta nano mundulu yo makasi tokende ndako ya Nzambe. makambo nini eza na nzembo wana nani ayebi? Merci papa, tolandi nzembo eza na Kikongo. Elobi kuzulu dia mpa nkembo na likolo nkembo. Nkembo wingi wanako. Nkembo eza mingi kuna. Vumumambi udiatilanga kwa ngeye katuma. Soko tambolaka na mabe epa na yo eloko zate. Uwe katuma. Ba tibe lobi sikila. Seke zala ko bongama. Sikila kwa kwe nkundi. Seke zala ko bongama ndeko. Sikila kwa kwe nkundi. Solo mono kuna zulu ya kala. Ngana zalaka na likolo na ya na se. Pasivo ya kulu kote sa guzulu. Na zalaka na likolo na ya na se pona kote mina na likolo. Engwe. Tozongi susu sikila kwa kwe nkundi. Me mama na likambo ezali soko tambolaka na mabe epai na yo lifuti ezali. Vumambi udiatilanga kwa ngeye nkatuma. Seke mwa muke papa tutezele bangula mkumbase mwani mwandave. Ezali bongo. Sika mboko bakisa lususu ezali te. Makambo bolobi eza clair.
toutaka likolo toye na se. Bongo bia bongo te. Bopesa forte na moto te. Toye usenga bolimi. Sina lobi ke mbeba ezali mingi. Ba maladi ekomi mingi. Yo moko tala. Nzambe oyebi ke tango yaki nzoto ya papa kimbango na 60 na batadima yo. Pasi ezalaki. Osibi serke yo kangami. Meba mususu bazebi likambo te soki aza maladi abiki. Biboso no batelemi. Oyo monaka te amoni. Oyo alobaka te sur place batadima yo. Eke na nkamba ndenge moko. Namona mama moko jeune bambuta bazwaki ye atia fleur na cercueil. Tango atie fleur bakangi ye photo. Kobima za kobima basokoli photo wana tata Simon Kimbangu atelemi mobimba na ye na sima na ye. Mama wana tisiko na yebi te soki azali kaka. Azala pointe noire, bah yoke. Voilà. Mama nani komonene? Mama rukwa mwade. Suki azaka na 15, suki 16, na simane papa Kimbangu atem. Esengo te. Totali susu awara. Nzela boko awara. Bajeteki bakiko tia fleur na. Cimetière nani? Tata bawonda Jean. Esika nzeta mbile ezalaki bakanga me photo papa Kimbangu amonani kuna na nzeta mbila wana. Ezaki bongo Esika zanga na biso ate na braza? Bazanga na biso be bazanga na biso te. Kasi. Elaki ke tobe bisaka te. Suko tali na Angola. Papa Mfuma Longa alobi soki aniati kaka mbanza Congo, aniati Angola mobimba. Ba sekre mingi ezali wana toko yeba yango. Toyoka te ya wana le 2 juillet préparation monene zakona. 2 juillet mama Kimpa Vita 1706 babomaka ye na Kwimba. Mama Kinzemba Kofi le 2 juillet 1900 combien? 29. Ndetrozala fête na kamba. Kuna na Angola pe l'État abongisi makambo na ya kosala kuna. Elaki biso totie eliki na bambisi. Bozala pe bozala te. Peut-être bokena bino te. Wokende na makolo. Ata na makolo. Eko katana. D'accord. To négligé te. Yango tozoloba to simba bokoko. Ba dérangement ezala te. Bokoko nde tozako simba. Mulimu nde ekokima te. Soki tokomi kobunda. Tokomi koswana. Tokomi kofinga. Tokomi koloba mabe. Molimo ekozala wana? Molimo kosala nini? Ekimi. Mais soki tosimba ni molimo toujours ekozala wana. Bino wa musicien soki bozo kosepelisa bato. Ba papa bakiti. Omona be bato pe bakomi na esengo. Bomona kayango be bomona kayango te. Kasuki kokomi ko négliger bandimi bapanzani. Kasi tango zobeta alors bango pe bazala pembeni wana. Yango na pesi nzembo Zulu Diampa. Elaki nini Zulu Diampa? Likolo ya sika oyo be oyo te. Eze pa banani. Alors nalobi mingi lere koki anda kwa Nzambe
nasilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bokende malamu. Yes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour de nouveaux avis comparatifs. À très bientôt.